Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Mbote na balanda fantastique info de partout bozali topesi bino mbote eza simple serviteur na bino na kombo ya Monsieur Sheker na tombeli bino journée malamu de partout bozali. Je crois awa toza ndenge nini tokolakisa fabrication ndenge nini kwanga esalamaka. Je crois baebele ntango mosusu bamitunaka kwanga oyo toliaka esalamaka ndenge nini. Et awa toyawa mpona kotala ndenge nini kwanga esalamaka nde tokokoya donc différence et puis différence ya bakwanga ezalaka bandenge nini na bandenge nini et puis particularité ya baprovince oyo esalaka kwanga malamu malamu. Je crois tokokokende totala okay. Mbote mama. Mbote papa. Je crois que biso place tozali kombo et puis quartier tozali et puis commune tozali. Bon, kombo na nga loko Marie tozali na quartier quartier Vuna Manenga commune village Manenga commune Mongafula. Donc toza awa na ville province ya Kinshasa na commune ya Mongafula, donc précisément na quartier Vuna Manenga. Bien mama okopesa biso kombo na place tozali. Kombo na nga mama Aline Chibebe. Toza na commune ya Mongafula na quartier Vunda Manenga. Bien, je crois que tout le monde bino awa bozosala fabrication ya bakwanga. Maintenant, mais quand on expliquer, mais quand on peut expliquer balandi ya fantastique info, ndenge nini kwanga e banda kosalama. D'abord esalamaka na nini ti ekoma kwanga bo. E banda nini? To bandaka na kopikola manioko, olongoli manioko na mabele, otie na mokilo pasoli yango olongoli poso, otie na mai, osukoli yango obimisi, obongisi, opompe yango olongoli misisa, sima nango otie na basaki, okomema na ndako tuti na libuka, bobandi obalwa na banzungu, alekomi kwanga. Esalamaka na nini? Eza na banzete tolonaka nzete na mabele eboti pondu pondu eza pe peme tokotala ngo ndenge ezaleli omoni po bamona bia pondu yango mopanzi eboti pondu baninga bale pondu ekotikala manioko yango tosala kwanga. Komona kwanga ya boye, komona kwanga ya boye, kwanga munene boye, est-ce que esalamaka pe? Kwanga oyo tolambi boye po ezokende na libala yango tolambi ya minene boye po topesa babokilo po bazwa biso respect na kwanga munene boye. Donc, si on comprendre bien, bino, boza service traiteur, c'est-à-dire, bako ko inviter bino, ko louer bino pe, na feti moko boye, boko osala, sorte sa bakwanga, ndeti bakwanga minene boye pe. Soki bandeko wana bamoni biso basepeli, bakobengisa biso toke sala na biso. En tout cas, maintenant, nayebi te particularité ya bakwanga, ba province nini oyo esala bakwanga bien. Congo central. Bantandu nayebi te oyo ngane bantandu bandibu bantandu kaka bato ya nzela Kimpemba Nyangeba Lenfu tiko to etikali. Bon, donc olobaki ke kwanga esalamaka par rapport ya mbala manioko nanu ebimi et puis bosala yango ndenge nini mais ke pe ko expliquer balandi ya fantastique info ndenge nini ekoma kwanga après kozala manioko wana bosala yango na mai ebelaka soki ebeli bosukoli yango bien botie na basaki après 3 jours bopompe yango ekomi pati lisusu botie na basaki ekangami sima nango bokotuta yango botuti botie na nzungu bobaloli ale bokomi kokanga yango kwanga. Ok, donc beti kwanga oyo boye ezalaki pendant 3 jours na mai ezokende na commune nini? Ezokende na commune ya Njili. Na commune ya Njili. Nayebi te kuna eza manifestation libala auto problème. Predot. Okoyeba kilo ya kwanga oyo? Na oyeba kilo nango te pone na miembo etala mapeka ndenge ezokita. Na oyeba poala nango te po mapeka kaka ezokita totie na peze te. Mais est-ce que okoyeba prix nango soki ekozala combien? Prix nango pe pona oteka boya en tout cas to oyeba te po oyo eza ya biso moko. OK. Vraiment. Maintenant nayebi te
Donc bino lelo soki non eza na ndeko moko boye azosalisa feti na bango feti akoki koinvite bino mpe bosala bo basorte bakwanga boye ndenge ye moko alingeli soki aye kozwa biso tokende tosololi na ye soki aza na manioko na ye moko te apesi mbongo tosombeli ye tosali ye moto akoyeba masolo nini aosolola. mais mama nayokaka bino awa babi kwanga bato ebele bazolela babi kwanga na Kinshasa ekoma bakoma kolatisa yango bakazaka kwanga omona kwanga monene na kati omona mo épaisseur ya kwanga mponi bongo oyo ya biso soki omiyelaki ntango tozotia na makasa nde okomona oyo eza ata na ata kutu kazaka moko eza te makasa mpo ekotisa yango mai te na kati biso biloko wana tosala yango te. nayebi te tokozwa su mama mosusu mpona plus explication. Mbote papa. Kombo na nga ma Brigitte Mayas. namoni ozosembola kwanga boye. Nazosembola kwanga po tozosepelisa. Mena oko koyebisa biso kwanga ebandaka nanu ndenge nini tia kokoma boye soki oko expliquer biso. Kwanga ebandaka manioko nanu manioko bopikoli na mabele ale bolongoli yango poso botie na mai après 3 jours bobimisi yango na mai nde bokobimisa na mai après 3 jours susu bopompe kopompe wana eza lokola kopasa yango na passoire bolongoli bamisisa bopasa yango nde botia yango na saki ekomi sikoyo midon ekomi kilo nde pati wana yango tokosala nango kwanga. Donc pati wana nde bosalaka kwanga. Pati wana o manioko elembi na mai nde yango topasa yango totie na saki mai ebimi ekomi kilo nde yango tosalaka kwanga. Siko nayebi te eske okoyeba protéine oyo kwanga esalaka pa moto. Bon kwanga eza na protéine te mais eza epesaka nzoto makasi eza lokola nde tosalaka bamakemba loso fufu kwanga eza na genre wana eza na protéine te mais ezopesa nzoto makasi. Maintenant à part kwanga est-ce que nini pati wana eproduira kaka kwanga to koko produire yango eloko mosusu. Bon pati wana soki eza nanu na bilanga kuna tokoproduire yango mpe fufu tokozwa yango mpe totie na moi ebongwani mpe fufu ya manioko. Donc fufu toliaka na kwanga eza kaka yango moko euti kaka na manioko. Vraiment je crois balandi ya fantastique et faux bozolanda biso tout près bomoni ndenge nini fabrication ya kwanga esalamaka kwanga ebandaka nanu na manioko tifo bafermente yango pendant 3 jours et puis okoma na kwanga boye. Je crois bozolanda biso de partout. En tout cas bosabonner massivement na chaîne de Bino Fantastique Info et reste ya basango bokolanda yango bokozwa yango prochainement. Merci beaucoup. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation de produits frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner. Fantastique Info.